Bandeko babolingo, Fifi Mwadi, ndeko na biso, atuka akufi atiki biso. Nakanisa boyebi, Fifi Mwadi, bato ebele boyebi ye. Ali ndeko na biso, oyoyo, sex tap na ye eloba ya tro. Sali. Bolamuki bien. Nga pe nalamuki bien na ngolo ya Nzambe ka ndenge tozobunda kaka mabondeli ka tobunda malembe tokoma na ngolo ya Nzambe. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Bolanda ye botala ba video na ye. Salut à tout le monde. Bana Nzambe, bana nkolo. Naopesa Nzambe merci ebele na bisika azobimisa ngai. Je me rappelle, ce combat ça a commencé depuis 2011. Je priais beaucoup. Là, j'étais encore amoureuse de l'homme qui m'avait sacrifié. Et puis, je lui demandais que toi, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai envoyé le message. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe que je te vois mourir? Tu as quoi comme problème? Il répondait rien. J'ai dit, je vois ta mort chaque fois que je pars même à l'église. Jésus me dit que tu vas mourir. L'homme ne répondait rien. Alors l'homme ne me répondait rien, c'était quoi? Parce que l'homme, il savait très bien que il m'avait sacrifié, ça ne marchait pas depuis très longtemps. Moi, j'ai été réclamée depuis 2011 parce que je suis sortie avec l'homme en janvier 2000. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Salut à tous. Salut. La gloire de l'Éternel, comme toujours. Fifi Mwadi, Botala, Nomo Kondenge Diabolo. Azalanga, ça dit que basache ya mai mibale. Bakisi bazotia ya ndenge na ndenge bandeko. Je suis attaqué entre la vie et la mort. Ba médecin bazokima koto. Ndenge na mesana musala ya Yoshua na ngai. Ezalaka soki bamédecin bakomi kokima koto bakanisi ke nalingi akata motema. Yoshua namona ebele ngai oyo na kati ya hôpital bamédecin bazokamwa ke la personne oyo bamonaki ke akei ye wana lisusu na ngolu ngai oyo na hôpital totalelaka ye mei ndenge abatelaka vie ya moto na maboko ya Nzambe, quelle que soit les situations. Soki osambela Nzambe sincèrement na motema moko, diable akoningisa ya kotungisa ye na ba niveau tout akokote. Bisous à tous mes amis, surtout ma groupe, l'évangile de Fifi Mwadi au-delà. Bisous à vous tous, je vous aime. Priez pour moi.
Bisous. Bandeko Fefe Mwadi na kanisa tango abwaka sex tap na ye atuka na bakombata basala ba marche Banik Maluku balobelango parce que ezalaki na caractère porno. Salut à tous. Moi, non, là, c'est moi esprit quoi. Tout là, m'ka. Ninge izali la matongo. Oh whisky. On a kolamusa esprit. Petit moi whisky. La mousse esprit pendant la journée. Oh. Et là. Skoyo. Eko bakisa mwa mulolo. Ma bekoti. Bakisi mwa mulolo. Olekisa journée kitoko misonga. Mnem sinanga ya pembe misonga. Dike journée zoleka kitoko na ndea mkete ako ta olala ba 4h du matin. Ta olala nini misonga. Mwa mulolo. Santé hein. Hey, ma bekoti. Santé à tous. Hey, yesu biso soto bunda na diablo ko ninga mkiti edike espiritu ozoluka nzambe na ndeni luka nzambe na position tu ko eza likambo espiritu na ninga mkiti. Hey! Hassan, j'ai fait quoi? Et là. Alors eshoka penza na ninga osagana te ti lelo so bokei na basita porno tango bobeti bokomona ye na ba video ebele. Lelo ndeko na biso Fefe Mwadi aye kotika biso akei. Ezali pasi mingi pe mawa atiki bana mibale. Mwana mwasi moko azala penza kitoko, azala na vie ya bien, azala na opportunité ebele kasi atiki biso lokola maseki. Fefe Mwadi molimo na ye epema na kimia bandeko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amandaje. Donc on va s'entendre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.